Mbote balandi ya MDGD TV mafuta ya sika nzamba pambola bino encore une fois de plus kande tolo barato yaka poto pesa toli na bayike pamba te toli ko bongisa vie ya moto ekoki pe ko bebisa vie ya moto siko biso to pesa toli kati na bonzambe or bible lo ba posa nzambe za batu babika lobiko wana ezaka pona okende lola te mais eza po mambu tu ya moto ezala bien na sena moye bandeko to ko pesa toli na bandeko nyonso oyo de temps à autre boujaka moko nde tokomi na ete boye bana bazozo a congé surtout bao bakenda mingi Afrique akele ko chill na Congo ou encore ake business à faire parce que toyebi Congo ya mboka na biso oyo de temps à autre tozongaka pona ba mambo ebele ko tala famille moins investissement yango moni lelo to sepeli to ko pesa toli par rapport ya makambo oyo ezoleka na communauté na ndenge to vivaka bandeko na ngai Congolais nyonso actuellement aza alerté ou encore ayebi comment est-ce que monde est à bouger et ba mambu o ezoleka tout autour topé na net toyo kopesa toli na bandeko oyo surtout bakendaka Congo oyo na kokende wana en tout cas ye pona ye nzoto basalango po eninganaka zwaka mayele mama zwaka mayele papa so na lobi na okosala bikobo te ta moso oyoka nonga te mais néanmoins na ye quand même ko sunga yo ko kebisa yo ki tango ozokende Congo pona kokende ko sepelisa nzoto onieka oningana yeba komibatela protège-toi. Oui, protège-toi. Yo posi obeba. Oza conscient que ne na aboye na sina niata tope na niati. En tout cas, banga kanda nzambe. So moni que yo il faut otelema. So oza mobile ou encore il faut vendre la so oza mwasi mama mema préservatif. Tika bana batu. Yo oza na poto zo traitement gratuit. Yo oza na poto ozwaki si ya ofele santé so batali yo na essence na aspect na libanda oza na o bien wana o bien parce que mboka mundele facilita makambo nyonso ozolia ofele ozolata ofele ozomela moi mike na poche ezali mais bana batu toyebi na Afrique pasi eza ya makasi tango okeno pia mwana batu maladi azana mwana moke azana jeune azana famille pauvre mbongo kutu ta mususu ya kolia ezalaka pasi siko mikumbo oyo komemela ye wana po vine suka wapi tozokomona bamakambo ezokoleka actuellement comment est-ce que bajeune bazokufa ezala mibale ezala ya basi okende na mile ya théâtre kaka te eza mpe na mingi oyo baokufa baza en fait oyo batéâtre eza parce que toyebi bango na ba oyo misusu toyebi na bamakambo mosusu mais mingi mpe baokufa toyebi bango te aza na star te asalaka na eloko te mais azaka mwana bato ya famille ya bato ebele baotika bavi mpona nini parce que abimaka na tata moko abimaka na mama moko abimaka na mwana poto moko boye apesi ye maladi tozwi basango ebele yango moni toye po topesa conseil yaya banga kanda nzambe toza bato ta mosu maladi wana bapesa yo mpe kopesa mais lingi eloba te lokola bapesa yo maladi nde il faut yo po kena kopesa bato maladi c'est méchant vengeance na rétribution ezalaka ya nzambe moto apesaki yo maladi tika nzambe avenger tika nzambe akutana na ye bolimbisi excusez-moi tika nzambe akutana na ye tika nzambe avenger yo mais yo kokende komisala vengeance te sikoyo moto apesaki yo maladi moto mosusu yo sikoyo ozokende kopesa maladi epai ya bato mosusu c'est pas gentil tokoka kocomprendre soki peut-être okendaki ozongisa mabe na moto asalaki yo mabe mais yo okende kozongisa mabe na moto asalaki yo eloko te nzambe na likolo akosepela te liso ya nzambe emonaka bisika nyonso mama banga kanda ya nzambe
papa banga kanda ya nzambe nzambe amonaka nyonso elo mo échappeke eza te tika bana bato bavanda kimia baza na pasi ya kolia kutu ezalaka problème ebongo ya kokende kozwelaka batraitement mikolo nyonso vraiment tolongola motema mabe wana ezosunga te ezosunga te bandeko comprene grippe ezotungisa ngai mais cela n'empêche toloba oui topesa conseil bandeko tolingi bino mingi tozala po tosunga na moto akoka aza te moto aparfait aza te on a tous des faiblesses et des erreurs mais eza na bamabe oyo en tout cas il faut pas kosalaka bandeko nakotika bino boyoka toli ya papi messager oyo babengi na kombo ya le roi des aspects koma te eske azokobenda matoi surtout na bamama oyo bakendaka kino kaka mpo na sexe oui ya baréalité toomona ebele oyo tozobika ebele na mboka tozwami na bapoto na biso surtout France, Belgique, Angleterre, partout oyoka mwasi ake Congo c'est vrai na basi na mibali mais bamama ebele ya poto vraiment je vais profiter pour napesa message oh vraiment vous faites la honte ya basi ya poto basi la valeur likolo kaka ya posa ya nzoto otali aspect ya mwasi ya poto otali mobali aza kobima na ye bolimbisa ngai en tout cas ya pas parallélisme ezosala soni barespectation basi ya poto te bakoma kofinga basi ya poto n'importe comment. Pourquoi? Parce que eza na catégorie to pas encore bana basi moko boye oyo baye kofingisa to mpe kosambwisa bandeko na bango ya mabe te toza bato kolinga mobali na Afrique ya problème te kolinga mobali partout dans le monde entier eza mabe te ya lisumu te mais bandeko na ngai quand même tozala ta na babenga yango nini mwa bareteni mwa bamaîtrise na bamakambo yango faso tozokomemela yango to mpe tozosalela yango boyebaka mpe koyeba mpe komeka nayebi te vraiment certainement vous me comprenez komeka mpe kosala makambo yango ata na ndenge propre na ndenge bien mpona ata mobali moko boye au fait ezosala pasi bamakambo tozoyoka nao tozomona tokoyoka koma te eske ndeko na biso azoloba na video ya ndeko moko ya mwasi boyoka na ndenge atangi kombo akende kobima na mwana moko ya moke na Congo oyo akoya aza kozala ata na age ya mwana oyo ya kobota par exemple badélire neti ya bajara boye c'est vraiment honte video etamboli kaka ndenge etambolaka ezosala soni oza mama obota bana alobi bana bakokola bakokutana na motakala na yo na neti esa ndenge nini bandeko ezosala pasi ezosala mawa nzambe asunga biso nzambe vraiment asunga biso yango bomoni toye koloba topesa conseil na bayike vous ne faites pas bien toa bato moto aparfait aza te mais néanmoins na baposa yango tozala pa ata na bamaîtrise ya bamakambo yango tozokende kosala ezosala kitoko te ezosopa soni vraiment ya makasi nakotika bino boyoka toli ya ndeko papi messager bino bozokokende baete bafeti pardon bavacances bokende koenjoy life na Congo surtout na Afrique en tout cas bozala na mwa bamaîtrise bosala mpe kindumba ngo na ndenge propre baposa nzoto yango ya bosepela mpe na ndenge moko ata ya bien po dérapage eza tellement ata balobi bolingo ya na mbula te quand même botalaka mpe baparamètre nyonso te ebino bokenda kobima na bana bato sans protection sans préservatif ata so oza na maladi te mwana ozokenda kobima na eske oyebi eta sante na ye lelo mokili esi ebeba yeba komibatela yeba mpe kobatela baninga c'est méchant ozokende oyebi kosi obeba ozokebima na bana bato kaka boye
ozo kene Congo yebi ke oza na maladie oniata déjà mais motema mabe okene olala bana batu ka aboye okene kobima na bana batu ka popesa bango maladie na vie na bango ya pasi ya kolia kutu ezalaka problème ebongo ya kokene kozwelaka kisi en tout cas bandeko tosungana ezaki toli kasi na bonzambe avec la grande dame. Abonnez-vous sur MDGD TV Mafuta ya Sika. Faites large diffusion. Et ozala malamu mingi conseil oyo obikisa ta musu mutu moko. Nzamba pambola bino bandeko toyoki les rois des aspects comment est-ce que azoko benda matoi na basi oyo bazokene kozwa ba 4 5 diku. Yo kanisi mobali oyo azomelelo ba mogombo lelo soka ye poto. Abeto ba diku okoluka wana. Nzamba sunga biso. Merci beaucoup. Bandeko basi ya ba jeune boyo kaka ba conseil kaka te po bokuta na banganda. Boyo kaka ba conseil te ka po mwasi na ba bwa kaka na banzembo. Boyo kaka ba conseil mwasi na te po kaka aumeli na poto. Boyo kaka ba conseil mwasi na te po kaka za mukolo. Non. Bible bi sagesse et pesa me mutu nyonso te. Ezo qui peut agiter. Normalement sagesse faza na mikolo mais malheureusement sagesse et pesa me mikolo nyonso te. Ba kosa yote ba tu ba jeune ya basi boyo kanga en tant que yaya en tant que papa en tant que moto ya ça quand même na moi expérience na mama na zolobela boza na expérience personnelle na tini bina na buzo bate mais botika ko yoka ka ba mama oyo bazoki ne paiti botika avant oyoka conseil ya moto tala vie na ye ataza mama na yo avant oyoka conseil na ye ya makambo ya neti ba genre na zolobelo ba genre na zolobelo mama soko yo ba genre oyo ya o mibali omoni mibali baza ba mbwa mibali kolandaka bango te mibali tuna ye ozana mobali kesho tuna wa mokesho mo ozana mobali ote mibali ngana ozana bango te mibali koyoka yiti ako baby sa cerveau na yo ako peso image mususu ya mibali po vi na yo na vi na biso ba mibali mondo nzamba sala mpona biso na bino so yo ba diaboliser so neti biso pona bino basi so na komi botela ngamo non ba stress na komi longo ngamo tala na ko beta sak na ko mema bibende na ko kende gym stress e olongo mais stress a mampuya esi la rana mampuya donc na ozaka na besoin mwasi donc ils a pas na yina basi voilà ils a pas na yina basi ngaso salinga buzoba na ikato na gangelo na ikate yo na kozala kana basi voilà na uyina na basi pour na yibi vale ya basi na ko yina ka bangoti batu musu bandu betaka masolo bango masi ba benga ninga yi ba wana ba 16 ans passé ba 17 ans passé ba 20 ans passé na mboko bandu betaka masolo mobala ba na otalika abetika masolo na sisi ka OK uzana nzatolia wana na lika tolia toleto sisi ka bon moni sa vie mais ko kipete luka mosimus c'est tout na ko vanda te moni basi baza bazabolo moni basi te ngana mona na mwasi ngamona linga basi na boti basi et puis na lela basi po basi ba lelanga grave eza biblique na yika tu omoni eza biblique bible lobi to linga nzambe po nzambe linga biso déjà liboso avant biso to linga ye voilà ya ngana linga basi po basi ba linga nga avant ngana ye ba ke bazaka basi po na linga bango babotanga bapesanga vi babokolanga ndeba mutu okolanga za mwasiko mutu abotanga za mwasiko o mutu asala kina za delix ngene za mwasiko alinga pe na lingi ba voilà ya on a pris na so na bango po ba linga nga avant ngana linga bango vous comprenez et c'est biblique moi ça besoin voilà donc voilà.